Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà la grande famille. Bah bonjour, 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 bonjour. Bonjour la grande famille, bonsoir. Bonjour, bonsoir. J'espère que non, vous allez bien. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Balandignon soya BBC. Bah bonjour Nabino, bah bonsoir. Famille Libota, shalom, 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 shalom. Les Péchalov, bah bonjour, bonsoir. Les Dinachou, la Chine, on est ensemble. J'espère que nous vous allez bien. Bah bon début à semaine. Voilà. Kota aimé partager. Ceux qui sont à la Liboso s'abonner et que ça vraiment biso bien Makasi, la grande famille. Voilà. Et Zanga Wabino, BBC Mpoi TV. Voilà, merci na bande konyo so baza ko considérer musala na biso, merci na ba suggestion na bino, merci na ba conseil na bino, merci na ba appel, ba message et voilà. Nzambe nanga apambola bino vraiment bande ko musala to sala keza musala moko omoni musala ko luba oyoyo. Munoko eloba ka mingi. Alors moko bozo ka biso ba mususu bo tenira biso ba rigueur penzate. Alors so omoni peut-être maman bébé ça keneki nango mabe, vraiment maman BBC aza motema ya kufungwa ma ya koloba keno ubengi maman BBC au conseiller. Vu que musala otozo sala biso to ya pona ko détruire batute, to ya ka mingi pona osani ni côté les mela ba anti-valeur et pour ramener savoir et abatu tellement injustice eza et to mona nyonso ezoleka voilà. Famille Libota, j'espère que notre outil Kolanda 8e épisode il y a film na biso na Belleville Télévision na titre ya Mia Poupa. Vraiment bandeko, c'est chaud, ça chauffe. Beaucoup de talent nous boye meto bavarder mon likolo ya donc sur 8e épisode. Bino bandeko wana bolinga kaka non film kaka ne bandeli mbala moko bo banda ko mona ba drama mbala moko donc bo banda ko découvrir histoire non eleka bongo te. Voilà na minute otomoni papa J azaki na besoin ko kutana na Sylvia Solola na vu que l'autre fois comportement maman ya maman to pezala ki bien te et voilà oya ayaki azo solola na papa J biso nyonso tomona ki ndenge maman to papa na ko bimana la rock et sali que Sylvia a découvrir ye mutu moko munene oyo Zambe yango na lobaka yango to lobaka mama ayebaka kaka kolo ayebaka kolo bana mama ayebaka kolo zemi baso bakoselaka batu zemi eza lokuta mama koyeba kolo zemi mama koyeba kolo bana okoyeba wana to betaka asete parce que mona mutu mususu banyo tatone asite oyo boye asite oyo koto oyo mabe lokuta mama ayebaka Sylvie malgré ça qui viole mais ye wana à reconnaître oh mona mutu moko munene ni etikalaka bandeko etikalaka na mutu etikalaka botane Sylvia gangaki ma ouais vraiment ma wa penza. Alors toke na ngambo ya Vini yango Vini yango problème nini nzambi nanga Vini pour lui c'est comme si que non leki na e nani la rock asai nini abimina Sylvie avant après ye kolinga Sylvie donc il oublie que nani la rock nde et film ozabelaga donc bolingo c'est memi so imibali ya boye bazalaka vraiment pardon maman donc Vini azokoma même pas na niveau ko réfléchir à kolobake non le ki na nganda leka ki déjà à liboso wana c'est-à-dire que non makambo il faut to solo la boye Vini a komi na chien enragé a komi na chien méchant alingi oyoka mutute est-ce que ça na sens likolo na ngwa ke osimba leki ne na nzoto
La robe fait mounoko bande ko boyebi ke non tangu la robe akwei na se wana o nazo bango pété moi bien ça na sozo bozo ba oya ko oso kwei na se makasi ezate ozo chape mounoko. Bref, tous les belé wana toyeba sort ekozala ndenge nini. Awa mama déjà mama nani mama Silvio eza mama Ani. Tango mama top na papa Gérard bake komona bango bakoki koloba te. Introduction na bango ezalaki mabe. Introduction na bango ezalaki mabe yango wana mama Ani mbala moko azwi mbala moko parole na kotumbuka juste kaka pardon. Non. Introduction na bango ezalaki mabe. Il fallait pas bêta histoire tout. Bango baeka pardon et non. Yango na mama Sylvia mama Sylvie. Mama Ani asali nini? Asiliki nango. Siko attendons voir. Suite kozala nini? Toke siko e pas Cardozo. Tozongi kune pas Cardozo. La grande famille. Natongo na yebisa ki binoni. Nga pour moi je croyais peut-être que non. Cardozo, c'est quelque chose de spirituel. Batumsu ba komeli nga na commentaire mama bébé c'est un musuka ba koko wana ne basi ba beti ba sali mouvement moko batumsu so aza def aza moi si mobali. Bozomona moi aussi j'avais pensé ka ndenge ya koloba aza moi si mobali mais eza likambo ya tatou. Siko tatou wana. Nde place siko yo Cardozo il faut confesser. Il faut reconnaître tort nae parce que Patrick Ponae Zouana nous Nicolo wana ya kolobana ni achaki et tatou kaka place wana et c'était comment et voilà ce qui tolobi to kota na mozindo Belleville Nzambe apambulae Belleville Nzambe apambulae tokomona ngo kaka bongo ya koloba keno Patrick aboyi Cardozo parce que akuti tatou kuna effectivement Patrick ngai penza da film oh Patrick il faut azala penza aboya ya libela bandeko bo partager film oyo bo partager ataka si 8e épisode et ko sala keno bato mususu bazonga bakende kotala film parce que na niveau ya Cardozo déjà conseil leçon moko ezawana bandeko ba tatoué ba nini so moni Belleville je crois nzambe na ngai non na koti ata na lisolo na memeli binote me nga wana tala nde na se plonger na film leçon eza wana nini kaka etikaki Belleville akende penza kaka kobeta bord ya koloba keno nani Cardozo akozala na nani akozala na tatou na place wana nini kaka bandeko iyake ka na Belleville télévision to découvrir ba makambo aboyi. C'est très profond bandeko ta musu bandeko ba se belé mariage Jésus si la bango relation ezo kufa pona likambo ya tatou. Pour les messieurs donc le monsieur va se demander loko nani Patrick Amada otuna mutu wana oya salaki tatou kaka wana ba raisonnement ebele wana. Bandeko na bato ango basalaka batatu bazala batu normale bazala soki ba sataniste eza leçon to le kango kaka bongo te siko ye Cardozo il faut siko reconnaître tort wana ya keloba asalaki mabe et puis aloba nani yango asalaki tatou wana tozo e bate nini ekoleka siko et pas Cardozo ako témoigner eso ko témoigner ako confesser bobenda non ba bilili bobenda non ba chaîne nyonso ekotisaka ba théâtre nil part ailleurs ya ko beta bord wana ya koloba keno Cardozo biso to kanisa keno Cardozo akozala ne papa mama nzoka likambo ya tatou bande ko bana basi bazotia ba tatou partout tina place ya intimité na yo ozokende ko tia tatou. Est-ce que vraiment osana vision ya lobby ya koloba keno un bon jour mobile soki atake non osana na ba vie ya copinage copain kaka ebiso kende ko cha yo pe okay mais après bokabwani yake ko bala mwasi mususu oya kondima peut-être te azana na tatou mais yo siko tatou ne tikali yo mbeba pour mobile normal kaka loba kaka nzambe pe asala kama makambu na ye ya koloba
Bobo, Obandota la tatou, Nani a Tchesaki au tatou, qui t'avait envoyé peut-être, Ozaki peut-être dans Mobali Moko, Alingaki a Monaka, on a tatou, Akeko Memokuna, et voilà, na Moutango a Tchaki au tatou. Ma question, Ana Nyon Sobandeko. Zouwa Oeze Loko Mabe, Totala qui filme, Ezaki Asime. Asime, oh, Nani, Tirbois, Ngabo, ma belle vie. Likolo Zouwa, et moi si Moussousou, mais Ye Kande Alingasi, les langues, pas Moutou Moussousou. Allez-y comprendre, hein. Allez-y comprendre. Eze lo moko tokole kisango te tokobete lango sete likambango ya batatu ezata isusu na liboko te likolo te komiti na ba intimité kuna bokenda kocha kuna na banini na bino bokenda kocha bayama donc boye so moni bo Robert nani Poutine abeti biso c'est-à-dire eza la ine na bandeko basi ebele baza na ba problème wana ya kochaka batatu kuna epo komi era libale komi problème Patrick peut kosemisa façon yango agangaki biso tokanisi ke non Patrick peza semisi likambu ngaka nalobi awa déjà Cardozo azaka ka mama papa mba moko bomonaki kokamwa Patrick nzoka eza na non likambu ya tatou tatou kaka yake belle vie Kandi Poutine de l'écriture. Bon, aimez beau partager la grande famille. Alors, tous à la wana et sous ebele, attendons voir. Et s'il y est, Papa Serge Alobini, Cardozo c'est sous la place na kati ndaku wana te. Cardozo c'est-à-dire que non abane ko boulissa. Cardozo abane ko boulissa. Ce qu'on wana il faut reconnaître ango et puis à ça nini a tout bela. Tala Papa Serge. La grande famille, vous aimez vous partager. S'il vous plaît, aimez partager. Alors, tous allez belé, on a pour nous la suite. Papa Serge déjà, Nangambunae, à l'obi que, à Osa Nini, Cardozo place neze sous nanda koute. Bomoni makambango, papa na maman, bavandaki kimia, Papa Serge na maman étoile bavandi kimia. Donc baza conscient ya koyeba ke no mwana bango abane kotambola mabe sikotango bino bovandi bozota la film te bozo kanisa nini alors so moi ça na kangi nanu likambango ya film na biso toza libele wana bande ko promotion et ratakate na kota na be ali solo nanga. Là, bozomona ba artiste na biso toza toujours konager na makam na monde na bango parce que tozomona ba plateau encore ba chaîne ya minene ezo yamba bango et voilà nazo yebate ba sortie médiatique yango ya ba artiste eza nini moi personnellement nazo lo bango na chama na munoko te tomoni isusu mama Marie Jeanne Bololé bayambiye na Jazz Kavoul oya yambaki isusu Marina. Moi, je me demande, pourquoi lorsque vous avez la sortie médiatique, tant qu'artiste, au vandi na plateau, tout na comme akamba batu mususu, on répondra rapé. Vous avez monté que nous vous avez sa matière. Et l'union soana et kozonge la kaba retomber pour mususu kozonge la kaka belle vie. Bon, na lobi en général parce que nous avons travaillé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on a mona makambo ango ndenge zo kende kito côté. Je sais que nous ba rosali lango ba live et belé na makambo na sortie médiatique sur Marie Jeanne Bololé. Alors, bref, moi, exactement ce qui bazo yambata bino. Botou n'a déjà bo sali ta briefing ya kolobake no ko poser na question ote parce que oyebi déjà awa to solo la kate boye pour na valeur na yo. But I don't know. Nga eza juste ka na lobby parce que ba belle vie abimakate akufakate. Jour siko belle vie akolobake no ba yamba e abimisa nyonso eza na kati ya motema. Eza ndenge nini? Comment est-ce que Batou Moussou va aussi supporter en côté? Bref, on est juste quand on a lobby parce que nous avons au moins un mono. To côté siko na likambango siko. Marie-Jeanne Bololé. Notre maman de famille Libota, je t'aime. Mais quand la sortie médiatique ya Marina, na ya Marie-Jeanne Bololé, Marie-Jeanne Bololé a beti ba bordir fort. Je sais que nous avons salé la épinza ba analyse. Alors, namoni Karine Pala
je crois na sala qui analyse awa depuis makambu o e bandaki na ebisaki bino je crois soki ya lelo na tongo te je crois ya hier na lobaki ke non façon oyo Karine Pala agisaki na audio ou encore na kati ya groupe na bango ya WhatsApp, elle n'était pas celle na mutu na ye. C'est-à-dire que non, ba intoxika ki ye, ba solo la ki na ye, pe déjà aza déjà mutu a virus. Maintenant là, ba conditionna ki ye kana kati ya karaoke wana. Yo biso boye tokolongwa na biso. Bato aboye biso tokolongwa na biso. Soko longo di bango te biso tokolongwa. Il y a eu donc un truc que non ba solo la ki wana. Parce que Marie-Jeanne de Bololé a bimisi vérité. Il y a lobi nini. Alobi ke non, tangu likambwana elekaki sur les champs. Na mwana wana chroniqueur wana. Ba solo laki, ba tchaki na se, et esilaki, ba kendaki. Yango boyoki, Marie-Jeanne de Bololé alobi ke non, elle est hypocrite. A bengi Karine Pala kane na obenge butu lo kwa moya na oloba ke non, cette dame elle est hypocrite. Bon, elle ne pouvait pas aussi qu'on soit dans une décision na façon soit qui angoisse qui na brutalité moko boye yangote. C'est que Marie-Jeanne Bololé nani Marina abima qui aloba ki vérité na ye mususu. Marie-Jeanne Bololé pe abimi aye ko baki sa vérité mususu ya koloba ke non. Donc c'est-à-dire que non na minute o Karine Pala a ko s'affronter na Marina na Marie-Jeanne Bololé. O eza respecté po na ye tant que yaya o bango batala na télévision. Si comme Marie-Jeanne de Bololé a beti bor moko boy je crois na lobaki yango bandeko o bazalaka vraiment attentif na ba émission nanga bo maman bebe sa loba eloko na lobaki yango lobi na lobi ke non omoni Karine pas la façon à agisaki azaki ye moko te ezaka na kati ya bato wana ya karaoke wana ba betaki bor ya koloba ke non tala boy ou encore biso to kolongwa soki bango baza boy beta kolongola bango. Elle n'était pas celle na décision na yewana. Parce que Marie-Jeanne Bololé lobi après événement na koleka ya kobeta mwana wana to vandaki to solo laki. C'est-à-dire que non, on avait mis des points sur les i to trouver qui solution to bi OK ce qui bolimbi si bolimbi ba solo laki ka ndenge za la l'amiable après événement wana. Donc ba sisi mwana ke problème ezalaki te. C'est-à-dire que no tango siko batikali ou encore bengani na ba fond ba conditionner Karine Pala no quoi yepé déjà za na mission na ye déjà échoué ki mission ya yela ki Belleville na ngamure échoué ki amoni kaka tio yangwana dans la vie lorsque zo sala eloko na yo zala na principe no wana tala mutu nini oyo oko confier ye Karine Pala ayebi monde na bango ya ba artiste comédien très bien ayebi guerre eza entre bango na bango. Lorsque ba intoxica qui paye, et ça qui peut volonté na it. Tant ba intoxiqué, ce qui est qui volonté na it elinga sala ngote ou encore ba conditionner qui ce qui longo li bango mi balete biso pe to kolongwa na biso parce que tolingi na biso bangote. Oui, ele ka bongo. Ce qui est qui moi si moko ke no ya koloba ke no principe nango encore statut nanga ya karaoke reza ke no to sangana. Alinga telemela batwana. Parce que maman Marie-Jeanne Bololé le dit très bien, elle est hypocrite. Parce que ton solo là qui, après événement na koleka. Après embuscade douane leka qui wana ton solo là qui et c'est tout, moi na kei. Juste d'un coup to moni alongo libiso na groupe. Après aye kotinda audio na biso to yoko yoka ngo pa bato parce que asaki asa longo libiso na kati ya groupe. Bo moni te que no hypocrisie na izawana. Karaoke to tala bino ka bo beba na te. To za na bino ka. Eze bandelite. Beau comprendre la grande famille, beau aimer, beau partager, tout solo là. Nga kutu atendenge ba bimi wana, il faut ba tanda penza Karine Pala bien, ba tanda ye. C'est-à-dire que non, le quoi Marie-Jeanne, maman Marie-Jeanne a bimi à lobby. Nani Marina pas bimi à lobby. Nga kutu non le ba merci Seigneur parce que ba tuba yebe que non, c'est une mauvaise. Aza hypocrite, aza yaya ko tia kimia te, aza yaya mo bomi. Aza yaya mo bomi. Mo panzi. Mon panzi penza. Parce que Marie-Jeanne a bimi sur vérité très bien les sous. Marina koutabane ko doser. Marie-Jeanne penza lobby ango. Alobi aza hypocrite. Bande ko atanga. Et salanga mabe. Odio wana ezaki respecté à koloba keno ma kolona bino lisusu te. C'est genre ya ba autorité utaki wapi. Hein? Ya batu neti Marina ndenge azaki na déjà bazaki close boena Marina.
Marie-Jeanne Nobola, Tozaki aussi to sololi après embuscade wana. On a parlé to sololi, on a mis les points sur les i et voilà. Et si li mwana mwana kei tozongi na biso na banda ko kaka lobi nango de nkubo tomoni alongoli biso na kati ya groupe. Après ko longola biso na kati ya groupe, to bandi après to bandi yoka ba émission ekomi ko salema na audio wana ya koloba bino lisusu te. Ezaki manque à respect. Ezaki penza manque à respect. Maintenant bozwana nusiko yaya wana. Bandeko, nous, vous savez, toyebi déjà eloko moko. Il faut te dénoncer bato amabe. Ah, il faut te dénoncer bato amabe. On a donc tozo qui temps ebele. Ya kota la Karine pala. Tozo qui temps. Nous, tozo wana te pona ko détruire artiste comédien ko loba kino baza pembeni ya belle vie non. Tozo bangelande belle vie dans le bon sens ya koloba ke non mutumala mwazate. Toyebi mission. Il y a les abakwiti ezake non bakabola belle vie na ba artiste nyonso. Why? Siko artiste oyo a okabona na belle vie na minute oyo. Po peut-être bakwiti baza na plan na bango ya koloba ke non na minute oyo to sa nini to kwesa to séparer belle vie na ba artiste. Ba artiste nyonso bakokota bakokwea na mutambo wana na piège wana. C'est-à-dire que non bazaki vrai te na belle vie et puis ba yebi précaution ba doso précaution ba yebi valeur musala na bango te. Ba yebi valeur musala na bango te. La grande famille beau aimer beau partager. Famille Libota, please, beau qui ne bota la film. 8e épisode, lelo ezaki vraiment non. Bongo ya moi et bima qui sous lelo. Donc bongo ya belle vie. Pardon. Toza wana kaka pona hypocrisie. On ne peut pas venir ici. Ngala lobaka. Artiste nyonso oyo a travaillaka et pas belle vie. Artiste nyonso oyo a sungaka ou encore a edaka na okyo lobake non. Vision ya belle vie à kolobakeno belle vie a commis et nani film a bengisi artiste yaka ko jouer. J'ai beaucoup de respect na ba artiste na nyonso ba compagnie ka vision ya belle vie. Boroki osala ba hypocrite. Oui. Parce que mutu nyonso za hypocrite on ne sait jamais. Au grand jamais na oki ozo artiste moko na ebike no o neti ba mama Marie-Jeanne Bololé na oki ko ya ko pelser caméra te na banda ko loba na banda maman je peux pas parce que je na ebike no yepe na belle vie télévision kuna et pas Poutine azan espace na ye quand nento ba no ko pesa pe Karine Pala to ça la kango ba analyse belé no ramener savoir à bateau. Il y a lorsque to mona bango ba mata avion na belle vie ba kei et voilà. Mais mitema batum sous se sepelate. Mitema batum sous se sepelate parce que lorsque bambutu mbuto yeko bima ya makambo ba karoker toyoka ba les abakwiti baloba nini tokoki ko kabola bango to longi déjà to kaboli bango to yebi biso nyonso ke non mission na bango ezake non ba kabola belle vie na ba artiste nyonso mais na artiste o nyonso ko kwea na mutambo wana na piège wana azaki vrai na belle vie te. Et ça peut pas si peu mawa, il y a des limitations à boumi tchabino moko. Parce que et pas belle vie boya kapé ko jouer te à ofélé. Ce qu'on dit que nous allons payer, aucun dit babouzo bawanate. Allez-y comprendre. Ce qu'on dit pesa que non belle vie a fouta kayo. Ba ye pa bako basa que non boka wana belle vie. Oza mutu moko oyebite, oyebi oza un objectif te na vie na o. Yango monya tata to sala analyse parce que Karine Pala attaque no ba intoxica qui na ba karoker wana ke no ba longola banani Marie-Jeanne Bololé lokwa Marie-Jeanne Bololé alobi ke no ezaye moko nda zu décision wana te parce que to solo laki après bitumba wana to solo laki do ba chaki kimia quoi après e komona ka bango alongoli bango na groupe sans pour autant ko yebisa bango edoko bandi ko ça fait mal net ngai soki na mitie na place à Marina j'aurais mal soki na mitie na place à maman Marina ya nani maman Marie-Jeanne Bololé mais maman j'aurais mal. Et ça bêtise. Il y avait donc moyen nyonso ya yeko sa nini ya yeko yeba ko sola na bango soki alinga longola bango ba moyen ezaki ebele ya yeko longola bango et pas na manière o akendaki nango.
Tant que Karine parle à Bakena, biso ba mususu toza ba chroniqueur to kenda na bango na France te. Biso to sala na biso netinga na saka na ba analyse ba fingi ba valise ba couleur à valise à Belleville et voilà quelque part Belleville le ba ki que non ba valise okutu nani muninga soki muninga ndenge ba benga na ka air moko na Karine. Amemi singa ba biloko ne ba bilamba. Donc valise ya Belleville zaika moko o nyonso zaki na zaki ya ye Belleville mataki nango pona ba kilo. Donc ya kinaki na ba kilo mususu na ba kilo à Belleville ko azaki na biloko ebele te amemi si pe Belleville. Mais Belleville finga maki na ba kilo wana nyonso ba valise wana nyonso. Ba biso ka to yaki ka koloba. To yaki susuka ko défendre. Eh non boyo eza biloko Karine pala e ba bilamba na ye ya koteka et voilà. To protéger qui mais biso to kenaki na France te. Mais ba oyo ba yamba ki bango na France ba mona ki la merde. Ya ba mona ki penza. Tango ngana ya na loba batu bandima te. Tango Marina bimi aye koloba ekomi mama bébé selimbisa ngana na kanisa ka penzo kendaka nango mabe. Non. Ngana za wana te pona kwa ko détruire ba artiste non. Ce que vous avez Belleville bien osa musala na yo beaucoup de respect à toi. Mais ce que nango mabe ya koloba kene impolitesse moko boye, hypocrisie moko boye, viris moko boye. Ce que vous avez déjà mupanzi. Toko ya pe tozongi soka na nzela na sens moko ya bien. Pour ce que tali Karine pala na ba lignée ya bayaya, elle pouvait peut-être être une ou alinga ko tia peut-être pe kimia entre Maman Loquette peut-être attendre à Belleville. Ce qu'il faut vraiment tout le bango. Ce qu'il faut vraiment tout le bango. Mais pas hier, il faut jouer pe na jouer en poukou. Il faut jouer na jouer en poukou. La grande famille, vous aimez vous partager et ça vous bien. La sortie médiatique, vous avez que non, par exemple, vous avez kaka na suka nango kaka que non, comme ba Belleville ko zonga wana. Ça fait mal. Mais Marie-Jeanne Bololé na Marina, il fallait ba bima pour na likambo ya Karoker. Avec ça là 6 mois 7 mois de to ko ba vérité. Ba salika bien ndenge ba ko dénoncer ngo ba ko loba non, nyonso na nini akosi tout akosi. C'est-à-dire que non Marie-Jeanne Bololé nani na Marina batandi yaya. Batandi yaya siko soki yaya yebi ke non eza lokuta o bango balobi aya pour aller kaka na ba chaîne. Aller kaka na ba chaîne. Aller kaka na ba chaîne. Maintenant, allez-y comprendre ce que non, de quoi ça bien te. Aimez partager la grande famille. Toke susu na likambuka oyo ngala bane na nga koyeba te na yoki yango kaka lelo tango bazo poser nani Marie-Jeanne Bololé likambu ya buyi. Donc basi balingi boule balobi ke non eza Marie-Jeanne Bololé nde mutu asali buyi bongo ndenge vike bakenaka Angola et voilà. Les artistes et comédiens, non. Vous avez un problème sérieux. Vous avez vraiment un problème sérieux. Marie-Jeanne Bololé pa lobi ke no batu oyo bakoloba bongo eza bato bazana mayele te. Et puis aye ko bimisa secret aloba autant bakeneki na Angola déjà buibu ya bandeki ko mona te. Buibu ya bandeki ko mona te. Nzambe na bomo. C'est facile hein. Ya koloba makamu susu mais difficile à comprendre. Abi ata ndenge babandeki ko jouer nyonso wana, abandeki ko gérer bato ba ye ba pété. Mais ndenge ba ye ko kanga ye soi-disant yenda asalaki buyi bongo yebika nzambe ye moko makambo na okota yango te mais ça fait mal. Ça fait mal. Alors la grande famille, beau aimer, beau partager, tozawana toujours
na Belleville télévision tozota la film na biso ya Mia Coupa lelo touti kota la 8e épisode na 8e épisode wana Sylvie vraiment ba félicitations à Sylvie parce que a incarné pe rôle yango kitoko surtout lorsque amoni la rock tant babimisi la rock façon à crier qui a kimi émotion wana somo wana et voilà Vini nde asilama Vini alobi okotika la kaka na chaise wana na kosungo to kotika la kaka na chaise Seigneur dans la minute il faut pas solo là mais Vini alobi kotika la kaka na chaise wana c'est difficile à comprendre ce dossier et attendons voir totalement maïla yango Belleville ndenge amemaka biso Vini ayebisi ndeko ne kobima na kosungo to kotika kaka na kiti wana na kosiplie kutu ata Sylvie kutu ameka kosala eloko moko te hey nga siko nazotuna bandeko bokomina nanu nga na commentaire wana ka yango ya la rock oyo na mboka babaki ifale kaka Sylvie moko azala siko na minute bakolimbisa ye parce que nyonso kokende na pardon nyonso kokende na kotubela na pardon et voilà la rock wana ako telema et Belleville pardon hey siko na kana ya Sylvie na mama na ye ekozala ndenge nini parce que baomona a viola eza crime elobi ata Vini alobi non que fundo na justice au sala viol Vini misisa nyonso ya elongi telemi alobi ke funda la rock na justice asala viol eza crime bandeko boyokaki nzambe nanga Vini nini kaka yango bolingo mabe boende nini abioke funda lekine na si ba okanga lekine koza condamné masi nzambe wa Vini penza incarné place wana misisa nyonso elonge bimi etelemi penza nini kaka azui la rock on dirait mbandana eba moko mama c'est grave franchement non bravo aux artistes ok au fond de la rock na justice et ça crime à viola alors bref c'était au moins ça bah ta film était bozo raté boke ta film boka ota na 8e t bo bandango ne bandeli nde bo comprendre. Alors attendons voir ce qui suit aux Andés nini, ce qu'il faut bazonga na mboka et papa kofi ko nani mukonzi ya mboka. Ce qui a kobongisa, ce qui aux Andés nini nzambe na ngai. Ce qui bakosa biki bon wana pepo ba ken bazonga na mboka, il faut peut-être bazwa espace ya kolimbisa ba comprendre. Hein? Maman top pena papa JR introduction na bango ezaki mabe makasi. Ezaki vraiment mabe makasi introduction na bango. O epesi mama ani mbala moko kanda azwika mbala moko nani parole na bakanda mbala moko. Bakoza siko solution ndenge nini. Mama ani ndenge zana kaka aboma kaka moto parce que bana wana papa bango aza vivant. Toke wapi bande tokoloba nini? Tiko awa la rock tozo yeba te kozala ndenge nini nde question na ngai Vini kotoyo la rock kotoyo na minute aza na besoin ke no makolo wana telema Vini pe kotoyo abala nani Sylvie na minute oyo Vini na leki na ye bakomi bambanda leki ne kuto aza kuna te leki ne la rock aza na besoin de basala bikila telema atelema. Alors, c'est la fille. Donc, il y a un c'est la fille, c'est-à-dire que non, la fille, on a donc ma colonne mona et biki. Koyoke loco. Alors, c'est au moins ça la grande famille, beau aimer, beau partager, tous à toujours pour la star Nabiso. Belleville, tous à toujours on a pour elle. Bandekolo, Moussa, toujours ça là.
ceux qui bomoni que non toke nango mabe bo hésiter rater pe ko benga surtout nga moi j'aime bien vous savez réseaux sociaux ezo bungisa batu mitu trop surtout batu o baza plus na lokoso ya mbongo bazo teka milimo pona koya koloba di n'importe quoi. Alors moi naninga toujours ko garder bande moko ya bien. Je sais que non musala ya kolobeza facilité ya ko munoko eloba mingi zangisa ko beta libakute. Si vous moni quelque part que non maman BBC place no ke mabe please naza besoin ba conseil na bino. Naza vraiment na ba conseil na bino. Naza vraiment na besoin nango. Et à Moussa les a rappelé bien à moi critique comme ça muto sa nini abongisa. Bon mon bandeko. Alors tous les belé wana pona artiste na biso belle vie, tous ala wana pona ba artiste nyonso bazo accompagner vision ya belle vie, to soutenir bango et voilà, mbutu nyonso ezoleka, eza nango mupepe, eza nango bon, nzambe ye moko ayebi jour ekosila. Alors to yebi pe que no bit eza que na ngambu peut-être biso famille libota toza vraiment na mutema na mabe penza makasité mais na ngambu mususu na vraiment bango vraiment baza na mutema mabe ozoka o mona penza kino eza ya kati eza penza ya solo ozo mona siko mabe eza kino bazo soutenir siko star na bango te bazo soutenir star na bango te ata filme ozo ki nzunzi soki nzunzi bazo tonga filme wana mais après ba yeba pelisi caméra ba fingi batu ba détruire batu. Ça fait vraiment très mal. Lobi na kwa penza ko sa ilango analyse, vous allez comprendre eloko na ngina loba. Alors bandeko bo aimer, bo partager, bo soutenir chaîne Maman BBC avec de partage, na ba j'aime et ça bien. Ceux qui n'ont s'abonner, s'abonner toujours. Ah to finga atteint. Ah to zalo kwa Maman biso Poutine. A finga na été, a lobaka na été. Alors, c'est au moins ça la grande famille. Maman Marie-Jeanne peut abimisi penza vérité nae. Au sentir que non et blessa qui peut bango et blessa qui bango le quoi que penga peut blessa ngai na micha na place na bango et blessa penza bango. Ya bosili si makambo eleki boye bosolo mais après oye ko baluka oye ko sala babilo ko moko o eza yango te. Siko yebisa ngai bato ba bando ko peso respect. Bana su ba peso respect. Po bato mususu netinga déjà a respect déjà na bafuango. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.